Chaque jour, des enfants vivant en orphelinat ont besoin de bien plus qu'un toit. Ils ont besoin d'espoir, d'éducation, de soins et de personnes qui croient en leur avenir. C'est dans cet esprit que l'orphelinat, la Maison de Cœur lance l'opération Pesaetiquet Sourire. L'objectif est simple. Rassembler une grande chaîne de solidarité où chacun peut faire la différence. Même avec un tout petit geste. Un don symbolique de seulement $1, 1 euro ou un livre sterling peut contribuer à améliorer le quotidien de ces enfants et leur offrir un peu plus de sécurité et de dignité. Pour participer, vous pouvez envoyer votre contribution via M-Pesa au plus 243 820 830 019 pour. Toute information complémentaire, contactez l'équipe sur WhatsApp au 44 7435 364 668 parce qu'un simple geste peut changer une vie. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire pour encourager cette initiative et dites-nous, selon vous, quel est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à un enfant? MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Moto bande ba bolingo ba congolais conscience komi kozonga et c'est makasi vraiment conscience komi kozonga bande kobota la bishop M23 comprendre que M23 est distraction et ba vrai traître ba vrai traître boyoka bolandi bishop à M23 bolandi et Emmanuel Banzouzi petit frère propre frère nous tous boyebi elongi oyeti boyebi tata oyeti la propagande il y a armée rwandaise numérique à Rwanda nous méritons la prison pandazon keloba wa yambo muke bongo bozo mérité pandazon yo faut beta ta 6 ans yo sala ba dégâts bishop pourquoi parce que toyebi te toyebi osala ba dégâts bere bakanga TikTok après Chicago mon bien bakanga vous savez pourquoi osala ba dégâts bere bishop to bouza makambu alors mutule tingai na faire adhérer ba tebele la M23 bozoka na faire quoi accepter ba idéologie oya ba Rwandais na ba Congolais ngai na ndimisi batu M23 eza mouvement ba Congolais M23 baza ko libérer bino bondi mabango aller vers eza ngai alors lobby na yepe Congo bolimbisi ngai ka bongo na pete lobby na ye Congo bolimbisi ngai ngwana non chacun de nous ata leloté ata lobby ata il faut tous à la juger parce que nous sommes des traîtres tous à ba traîtres si qui peut na bibi na sala prison na ngai je vais dénoncer papa dénoncer contre armée rwandaise dénoncer contre bamakenga na kobundisa bango voilà dans le bac la fois passée nous tous oyo tosalela armée rwandaise surtout bibi na pero bomonde pero michoko mikolo pero bon sala bon makambo sala bon esili omko parola produit na poto soni talande pero ko michoko bomonde pero ko michoko mikolo
tioko ya ndenge wana bani ozonga moko bishop félicitations conscience ezongi bo toyebi tole combien po bajo toyebi yango toyebi bajo yo dejo bana ozonga malemi parce que mobeteli nga lisolo te vie obeteli nga ta lisolo te ke no na longwe kuna na kati na ngambo bato bana kofinga bango bazwikaniaka balela bafe wayambo bakomi ba homme d'état boka boke ti wayambo bakomi homme d'état biso mawa biso mawa na suki ka wana me ya motu eza ke balongo na ngambo ba traître to mpe ya bayini ya Congo yango moto eza ya motuya baye na ngambo ya bakongole parce que kuna na ngambo bazalaki ezalaki ya barwandais ya bayini ya Congo siko bazongi na ngambo malgré a prix d'argent mais bazongi quand même yango moto ya motuya bazonga siko biso tobanda tosalaka mosala sans mbongo sans corruption balingi biso te bapesaka mbongo na bato bafingaka bishop na obenga yo bomelinga sekre monene boye okabaka pe te moyomba maboko makasi oyo ole moi soki 50 millions vraiment ata otindela petite sœur moi à suivre. Qui est comme toi, Bandeo Bolingo, frère Joshua Mbouye, et single Kitoko, qui est comme toi. Il y a l'adoration de la présence en Zambie. Kota na Joshua Ilunga na YouTube, s'abonner na chaîne ya frère, soutenir ye, nzembonaye, et à partir du 28 déjà mois au 8e mois. Ils sont disponibles dans la plateforme sur téléchargement partout YouTube et la plateforme sur iTunes, Spotify, voilà, 10 partout et beau télécharger Nzembo Oyo et zo même à la présence en Zambie. Joshua Mbouye et abonnez-vous sur YouTube, partagez massivement, consommez, écoutez sans modération. Banzembo oyo ezopambola ezopambola âme ezopetola ezomema la présence en Nzambe. Mes félicitations frère Moussa Kitoko, voilà, et abonnez-vous massivement et partagez, sinon de bonnes choses à vous. Merci. Mote bandeo babolingo alerte panza sango, je crois que vous allez très bien, moi ça va car en ndenge toya roloba en bien conseil les réseaux sociaux en bien pour na tina ya mboka, pour na tina ya bakongolais, pour na tina ya bato nyonso. Maman José Rachidi, la combattante ya IDPS ba kangi et topé ba kangisi et nana kangisi ministre des affaires sociales maman Eve Bazaïba. Je crois bato bala na maman José Baebi et le pourquoi à faire 5 millions de dollars ya mbongo social na soki ya basaki ya loso soki banini abeta ili solo na réseaux sociaux kama mbongo ndenge ezalaka. Et tout la nana nous lettre ya plainte natanga juste moke faute de temps natanga moke communiqué officiel, attendez interpellation de madame José Rachidi et poursuite judiciaire pour diffamation et atteinte à l'honneur. Mais va quoi grandir Nissou à Jésus Poussana. Le cabinet de son excellence Madame la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, porte à la connaissance de l'opinion publique de l'interpellation ce lundi 17 août 2026 par les services de la police nationale congolaise de la nommée José Rachidi. Article des réseaux sociaux. Je crois que tu as une vidéo de la police qui a agressé la maman. Comme on appelle ma tata, le Simba était, na aussi la bino collage de vidéo en Ezali, na TikTok awa. Cette interpellation fait suite à la diffusion de vidéos devenues virales sur la plateforme TikTok, dans laquelle l'intéressé impute à son excellence Madame la ministre d'État des faits graves de détournement de l'aide humanitaire et de l'importante somme de plus de 5 millions de dollars logés dans les comptes du ministère au moment de la remise et reprise avec son excellence Nathalie Aziza
Mounana, ministre sortante, destinée aux compatriotes victimes de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ok. Ces accusations dénuées, faute de temps, mon attend, c'est ça, mais moi, vous comprendrez. En fait, maman Rachidi Abeta il est solo et Keaza qui présente lors de la remise et reprise. Il y a Mongo, il y a Badon, où ils sont destinés à les réfugiés. Que F Bazaï Baso pas détournaki. Il y a un bakangisi maman José Rachidi. En tout cas, dans les amulaïté, dans le bakana bakonjambo ka Congo, botika ko intimider batu, botika ko zokisanité ma ba congolais. Moi à votre place, hein? D'abord avant na koma wana, on a passé message na maman F Bazaïba, hein? Une mère oyo pona bato belé azara modèle na bandenge moko boy. Maman F nga personnellement bon na bato musu na bi na ngate. Na yo na ba sango mabete na kombo na yo. Linga mama otikala kotika CV na yo to pe caché na yo ya bien. Hein na mitema ba congolais pouvoir ici la ka. Ba bazalaka lelo bazate. Bino boza lelo lobi bozala te. Hein et ozala malamu botika kombo na ndenga bien. Tant ba obeta ma solo te tozala na ministre mo maman Eve. En tout cas maman nazala bien maman nazongisa bo sala oui c'est vrai perfection ezala na ngote. Wa mutu ozana ba fa ozana ba faiblesse. Ba biloko ya ba trafic ya kokangisa ba tuna ba o diffamation o nini maman yana on a tina te parce que aux ministres liboso te ba critiquer marambo bandi lelo te ba misuku to ba critiquer pe ba critiquer ba on a ba fait grave koleka oyo il y a pas longtemps na ota olanda ba analyse sur la personne ya Fifi Masuka 5 millions de euros te kuna na yo ki soki ba une affaire sope ya ba soki ya ba 26 millions na ba milliards coûte au fait ba betelaki machine ya mbongo oyo katange kotisaka hein province wana nyonso ke yende muto agiraka ngo et oyo kotaka na caisse ezalaka même pas 1% de yende muto aliaka mbongo nyonso Masuka kangisi mutu te et ba biloko eza na réseaux sociaux ezotambola pe tambolaka. C'est vrai ça bato baloba malamu pona ye aza parmi ba konji oyo ba osa fierté Congo azobongisa zotonga meza na bato bele pe ba critiquer ba finga ba benga ekaza moyibi akangisa mutu te mama na Congo to yoka ba sango ba détournement ba comment il s'appelle tata wa beta bisolo ke ba kabola mbongo bomba ta leka na chaîne de télévision tata oyo comment nekima ngai Nicolas Kazadi na ba misusu bakangisa bato te mama tika mama Rachidi Kimia c'est une combattante qui a souffert et qui continue à souffrir ba combattant IDPS bande oto ebi combattre ce que ba souffra pe ba continuer à souffrir parti ezo bokondi mais ebele batikala récompenser ba monte maman le la rata le pas on pas bazwa te bo comprendre ye na ebité na lo ba continuer so ba ministre nyonso est-ce que bo ebi ke ba analyse bat ba salaka eza babiloro oyo eza pona bolamu na bino quelque part eza po esunga bino éclaircir bino to pe éclairer bino voilà et aider bino na ba mambo ebele parce que belende bazana bana balakine et belende bazawana soki incompétence ezalaki mutu balinga penza bapona ke moni oyo incompétent penza yeyo parce que baya wana na bokonzi bayebi eloko basala te bayebi na bango te ki bokonzi eza nini bayaka juste po batondisa ni tolobaki no bato musu bakenda na classe pona otondisa ba ministre bele bazana baza bongo bakonzi bele bazana baza bongo et du coup banalize ot basala ekoyi ko pe opesa ba musu mayele mbongo ezali to sunga pe quand même peuple ngo atana moke ngana ka ba kongola mayele baza il y a des congolais intelligents na RDC o basala ba analyse na ba réseaux sociaux et ba mambalo ba ezala vraiment na tina ngana ka momo mususu na page ya Ray Momo atia lobito sunga bumba gouverneur à Kinshasa surtout pour ligambo etali et salité na mboka oyo bo pesa ba idée akosa neti nini tala ba commentaire comme un vrai utilisateur et réseaux sociaux les gar jamais
poste 100 ans à commentaire, waouh, il y a des Congolais intelligents. Et si ces gens-là bah vraiment associés à Mboka, bah quoi se servir dans babilo quoi na parce que bah landaka. Maman, auto lia qui 5 millions de dollars sopena ba sac ya loso et là au cas où quelqu'un c'est la moto on a vraiment solo. Ata so akosi, to so eza ya solo te. Au contraire, ba analyse ba salaka et debino. Hein? Boye ba passe à peuple congolais parce que ba biloko wanyo so ezolo ba mezolo ba na sentiment te. Nous souffrons au Congo. Oza congolais ovani na mboka Congo oyebi passion au peuple ebika. Oyebi yango mama. Siko yo bakisa mutu pasi likolo pasi. Elle gagne quoi? Azana nini la pauvre dame a lité pour na mboka pas continuer à liter. Bon comprendre hein? Maman zana pasi azo réclamer oui nazo encourager te. Ko bato ba sala ba diffamation to ba kosela bato ba makambu mais surtout ko wa mwana mwasi wa pe maman Eve s'il vous plaît tika mama kimia aya asala musala nenga sala hango yo continue o ya yo la ki sa ba congolais ke oza mama oza ministre normalement na zagut na message moko je viens de me rappeler on a na besoin de passer pour na ba ministre ya basi kaka ya mibalite ya basi ya mboka Congo na bosana ki depuis semaine passée frère na sala hango là je vais de me rappeler na osala vidéo wana na osala yango pour na passer message mama Eve tika mama José Kimia elo grave lobi wana ezate pe ya sika ezate ya ba masolo to pe ba mambo esale ma rappel ba na Congo mikolo tout détournement ezelo esale ma mboka na 24 heures sur 24 heures ba ministre banani banini ko banana someti na se verbe se conjugera mikonyo seza yango wana mbongo koliama ezo bimezo kota ezo sala ezo sakana ma eza elo mo grave lo bami wana te mama elo mo kangisela mutu eza wana te botika mama José Kimia mama F to linga o mingi nga personnellement linga o mingi nazana nanga na lisolo na mo te na yoka ya mabe quoi mais botika te botika ba benga ngonini ba bilembo mo malamu te hein na mitema ba congolais que un jour boleki parce que boleka ah maman moko kutu maman na sala boazong sa webi ke maman evwana est-ce que bika kangisa maman moko ya combattante José ba ya ko agresser maman bato ya munene wana vraiment ko sala crise talara déjà muto munene maman s'il vous plaît pardonne bolingo nzambe botika maman José Kimia e botika ba trafic ko kangisa bato na ba dossier to ba maman ezanga tina hein o eloba marato mesala nango to vivre nango mikolo nyonso. Assumez vos responsabilités, ta ministre. Si vous êtes congolais, vous savez parce que vous allez souffrir. Vous allez souffrir, peuple. Il y a un monde qui va faire l'analyse. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite na luki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akoka la yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana yo international pana yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
bosantu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na nguya olatike mo ovandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe mopa Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tukomindela santu, lisekwa na yo tukominde balongi. nzambe na nguya olatike mo ovandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa nzambe na nguya olatike mo ovandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na biso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu me soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konika sebe mpo na nga na yo